Tolanda élément où ami balé comment on a commenté est-ce que le grand chef coutumier il y a c'est les bambous mon amboka donna ngaputu après ça va venir et pas balancer les la bakilo surtout c'est parti la régie. Ngai chef coutumier c'est les bambous chef donna ngaputu autrement dit chef bilembo au batien sur Ayebi naza chef coutumier à village c'est les bambous. Vraiment, merci vraiment à Ndenge Boye comme Talangai. Na souhaité faire de meilleurs Nangai. Il y a Liboso premièrement, na président de la République, garde de la nation, et na gouvernement Mbimba, il y a Sama Lukonde, et na gouverneur na biso ya ville Kinshasa, Papa Jantini Ngobila. Et meilleur venanga encore et na bourgmestre na biso ma bourgmestre na biso commune en Sélé et na groupement nangai chef Yike groupement Nguma chef Joël na ba chef nyoso na yebi na sola na bango o baza ba grand frère nangai ba camarade nangai en tout cas na population nanga mobimba pe na souhaiter ba meilleur vena bango nzamba bateli vraiment année lekaki malgré ba kokoso mamunyo tout oyo pe tozo koma 2022 Nzambe pas au protéger biso na yebi que oui nous tous kozala bien ba bonne fête na mututu et surtout na famille nangai mobimba famille ngamputu famille monke famille ngango famille nyo surtout ba ve na meilleur nangai na batu nyoso parce que na ba fermé nangai nyoso na bango autrement na ko stanga moi quelques fermés pour na makene mulaiti bazé belé na pesi patron Jean-Marie na yeko pesa patron Milambwe na yeko pesa patron Gilles moi pe wana ko tanga en tout cas merci vraiment encore une fois meilleur vena batuni autour balinga ngai na ope balinga ngate na yebi ke toza batu mais de vœux de meilleur bonne année na mutuni autour merci vraiment merci monsieur le journaliste na makambu ni autour et l'équipe en 2021 auto 2022 na ko senga kaka na ministère et affaires coutumières centralisation. En tout cas, moi, bakoko so ezalaki na makambo etalaki moi mikanda etali administration to meka ko zwatan ba meka ko ranger cette fois-ci na né oyo ezala bien pour ko éviter mon sous ba conflit coutumière na ba village eza ya ba mfumi balé pour kimia ezala pena to za na posa ma population ezandi na kimia baloba na bakolo to benga nyama na kombo na ye ngana za chef bilembo na kata ntele bambu ba chef baza mais chez moi où les kaka wana makele wana tout ezalé na kaka moi ba mes attentes entre les familles mais to meka ko zwata ko ranger ti au moins le lo qui me kota ba konzi ba meka ko s'impliquer na mambango to comment la solution ma dit les lots dans les bons mais sinon te o etikali wana na ngambu na nga vraiment ba biloko wana mikemike zakate. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a une émission à proximité. Bah porte zo bien porte robeta masolo. Tu repères ça ce que souvent mbote beaucoup plus tu dis que na niveau ya Canada kuna tout ça mwana mboka Blaise Musongo depuis Canada. Blaise Musongo depuis Canada. Ozali vraiment donc abonné mon na tout le monde bazaka groupe balanda biso tout le monde puisque babi ki yango zali émission et peut savoir ma réalité ma solo ya solo de la Congo a souhaité bonne fête ba Congolais tout et sikap tozali pe bonne année na mona mboka Carlos et Barwani au niveau ya Goma vraiment yé to moni belemo tini mais moi to traitant ngo binga